tokutani su liboso na bino na rendez-vous na biso tozaka na yango chaque lundi nzambe asala biso grâce pona kolobela na tina na liloba na nzambe o tolobelaka na sekele ya libala. Amen. Na bolamu na nzambe tokutami na bonne santé na yaza na elike ya bino mpe bokutami na bonne santé po yango nde nzambe aza na yango posa toza na bonne santé pona otombola kiti na bokonzi ya papa. Vraiment nzambe asala bino bolamu. Shalom libota na nzambe eza biso oyo bawumbu na bino bamu na nzambe toza awa pona maloba na nzambe po maloba na nzambe eza kopambola biso eza kopambola bino eza kobatela eza kopesa biso santé et yango wana toye awa po tononse liso évangile eza couple évangéliste maku tolobela na ntina sekele ya libala yango mpe me biso lisusu awa toza na ngambo oyo na nzela Kongo mo Kristo wana yambo ya ko loba maloba na nzambe lelo tokobondela mpona kotika ntango oyo na maboko na nzambe. Merci. Courage. Seigneur toyesu koloba merci pour nzambe papa lokola yo akotikala kozala te na bomoi na biso po etoza nzambe mokonzi oyo okeli biso na elilingi na yo okumba mabe onetwama mpona ntango kitoko oyo obongiseli biso nzambe mpona koloba mpona ntina na yo totiki ntango oyo na maboko na yo Saint Esprit kamba biso mpoza nzambe mpe makila na yo ezala couverti oyo ezobomba biso na ntango oyo kino yo okozonga na bandeko na biso oyo tolingi koloba na ntango mpona ntina lokombo na yo mokonzi oyo nyonso koki koza déviation ya maloba ya mokonzi ezwa place te na kombo na Yesu renie na yo likolo na nyonso mpe liboso na nyonso au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nde tolobi boye amen. 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 Ya solo tokutani su na ntango oyo tokoyembela nzambe nde tomesana po eza bien kotombola kiti ya papa. Bible elobi na biso na psaume 103 tokota na ndako na ye avec bacri de joie. Amen. Toyembela ye yango wana tokosala na ntango oyo tokoyemba nzembo na biso ya sekele ya libala. Amen. Sekele ya libala, sekele ya libala, sekele ya libala, kokangama na Yesu, yendekisi ya libala, mosantu totangi mikana batei pe batei yo likambo ya libala. Sekele ya kofanda na libala kokangama na Yesu yendekisi ya libala mosantu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ya solo biso oyo tondimela nzambe tokomprena ke sekele ya libala ezaka kokangama na nzambe. Même tokangami na bakombo ya famille, tokangami na bozwi, mais yango teza sekele ya libala. Sekele ya libala eza Yesu azala centre azala maître ya libala nde wana tokomona succès na mabala na biso. Amen. Amen. Semaine passée nzambe asala biso grâce tolobelaki na ntina ya ekobo eza kufa kati na libala. Donc ekobo ememaka kufa kati na libala. Amen. Ekobo yango eza nini? Eza tromperie. Donc eza eloko moko couple ezosala libanda ya volonté ya nzambe. Donc moko kati na couple azosala likamo libanda azopesa nzoto na ye libanda na o aza conjoint na ye te. Yango tolobela ke eza ekobo. Siko pona ni emema akufa parce que kati na babi mbeto ya libala eza esika mo sacré. Alors mbeto ya libala tozoloba eza mbeto ka tolala te me nzoto ya ngai na évangéliste maku eza temple ya Yesu Messia deuxième esika eza sacré. Libala eza loko eza sacré. Alors yango troisième personne akoki kokota te a découvrir nzoto ya moko na biso. Tant moko akotisi troisième personne a découvrir nzoto yango tobengi ekobo. Yango tobiki ememaka kufa. Yango tolobaki évangéliste. Oui, to distingaki vraiment quand on est maman toloba ba sorte ebele ya ekobo tolobaki même boto aza fiancé maintenant ba comme na niveau ya libala te to baza ko bima ba mosna ba entre les deux conjoints tout ça c'est on peut eza ekobo de ekobo moi na so na so maman me expliquer malamu penza do ezali dehors ya engagement oyo ezali ya mosna mobali. Nous avons trompé déjà. Alors tout le monde sait qu'ils ont pas que ils ont côté ça kufa la carte libala pour Nzambe a pesi permission en tout cas
et que eloko nanga ko salama tant engagement ya mwasi mbali ezala kati. Alors tolobaki lisusu et que Nzambe mutako ko pesa ba raison que mbali nanga ya komi impuissant pas ya moto zo mo za raison mais pas Nzambe za raison te. Amen maman. Amen. Tolobela ke loko wana makasi. Tobaki tant musuba malade mususu impuissant eza maladie oui. Et tokuta na mokili mais ba traitaka yango même mususu ezoya pe na ba cause ya moko oyo a déconner ya moko oyo abimi libanda parce que rapport sexuel eza yo ozui ba makambu epa ya muninga déjà transmission moko na ya esprit na ya physique alors yo ok ozui quelque part o ezalaki déjà mabe tango yo sangani na oya yo conjoint déjà makambu oyo musu ezo talibande ezo luka ba maladi wana na kati na ndako po mboko na bino abimaki auto kokuta na yango ye apesi na muninga tolobele ba makambu wana puto baki mibali mingi bakwa ba gynécologue ya nzoto ya basi gynécologue na ndenge nini atanga na médecine te mais pona ye amona kedo a découvrir basi nyonso ayebi bolumbu ya mwasi nyonso ako détailler nzoto ya mwasi pa moninga mobali mwazo tuna ye otanga osisa médecine osala cours wana asala yango physique mabona ndenge azoko découvrir basi. Alors pour les hommes on a bénéfice eza kufa to mona ki on pa David suka na ndenge salamaki mobali ya mwasi wana akufaki mwana na pa botamaki na bosangani wana akufaki tozo sepe na liwate mais tangu likamba bongo ezo salama do ezo luka kufa kati na ndako mutu msolo bangana bandango kaleske kufa se kota na ndako kufa msolo ekota te to kele ko kunda mutu mais au moins ba activité ezo ko marcher te to kanga bandoki okendoke za yo ozo bima libanda ya libala ozo bima na mwasi ya bato na mbali ya bato même ozo bima na bana mikie bien na ba mikolo mais comme oza déjà na engagement na yo ta ozo sa likambo wana dozo kota kufa kati na ndako. Et puis to insiste makasi koloba eke tu pouvais bande ko sam lundi passé be kobiste ba kota royaume Nzambe te pues angate za maloba Nzambe to bakete bato modele wana na royaume ba kota te mais Nzambe ana posa te ka perdre batu Nzambe ana posa moto nyonso akoma sauver alors tango zo kama loba ya boye tango yebo ko tambola malamu te to bakango yo za malamu ko pesa bo mono pa na Nzambe pour être life les appages total ça qui ango to baki peke moto moko te ko bakisele ba galon kazu ba pété po ya sala makaminene po yenga zawana donc to le ba biblo ko la nyonso alors il est difficile ko zonga la autre ba émission passée mais so koti na banzini na ba réseaux sociaux ko mona ba biblo ko nyonso mais ça important ko yeba eke nzamba na posa na yo nzamba na posa te ki a perdre yo po bakamo yo saleza mabe nzamba za na posa ke yo rejeter banzela mabe ola na nzala na Nzambe po yo obika. Amen. Amen. Total c'est pas Suzuki mais ba maladie yoko tarakata ba couple ba maladie ezablo moko temporaire nenge yaki nenge okendele. Donc so ya kota mwasi mbali faut la patient. Mbali pese ba maladie yaki koti kota mbali mwasi pe oza la patient. Donc ba bloko nyo sont lobela ki lundi passé. Siko leon nzaba saibso grâce to lobela natina comment activer ba fruit o eza ya libala. Amen. Dans le lenge nini moto akoki ko activer to couple et ko activer bambuma oza ya libala. Amen. Dans le lenge nini moto akoki ko sala ke bambuma ya libala ekende liboso bambuma ya libala ezwa succès emoni sama bato ba comprendre que non bato wana basali ke bambuma o emona na bato ngo banani pourtant bazomona bambuma moko na libanda baolinga bai banani atiango awa et pour so bambuma pe ezoko shine ezoko ngenga baolinga bai bambuma ezongenga za ya nani nani atiango awa donc eza bambuma soki eza malamu e atiraka même toke na marché pour ba fruits tant subiso basi surtout to soma fruits mo ko liango te mais le lengo moneli yango ndenge ba saleli yango dessin ngonde ba tiango do sepela na yango batena kena mekango nano nana lia la fruit yango te mais ndena moneli yango na meka yango le tolobi ke ndenge ni tokoki ko activer bambuma kati bambuma oyo eza ya libala. Bon libala maman eza déjà lipamboli pourquoi source libala et où t'es pas Nzambe. Amen. Alors Nzambe on a asimbi ba possibilité ba capacité ba biloko nyonso oyo akoko pesa na eloko oye à créer. Donc ça veut dire que ils ont toujours bien to insister na bande kuna biso bolanda rabiso ils ont bien faut retourner regard vers Nzambe pour y azali propriétaire instituteur ya libala. Amen.
ya wana nde tobinza maza instruction ya libala donc azanzame ya ba principe alors la ba principe na nzambe alobi na biso ke bana baza ba flèche na principe ya loba nzambe nzambe yebisi biso ke bana baza ba fruit o bazobota makati na libala amen baza ba fruit o bazobota makati na libala donc tala zo ba libala o eza do ba marié mwasi na mobali oyo babalani sexe différent mwasi na mobali oyo mwasi nyonso na mobali so baza ndako mo baza bamarie me nga zo bavana bamarie oyo bosali balégalisation obala vraiment mwana ya bato okokisa makambo nano okokisi te eza trop tard te nzambe azosala grâce na makasi oza nango ozozwa 1 ozwa 2 kokisa yango papa ezala bien mpo tolobela dia légalisation alors lelo tozolobela bafruit oyo ebotami kati na libala wana nzambe azala mposa ke bana wana bazala baflèche mpo eza liloba na ye siko bana wana bazala baflèche ezodépendre na ngai na yo ya mwasi papa oyo bozolanda biso yango tokoconfirme liloba na nzambe na mokanda na psaume 127 verset 3 à 4 ok Psaume 127, verset 3 à 4. Amen. Amen. Autant en portugais. Nathan en portugais, papa nous en lingala. Amen. La Bible dit no livre de Psalmos 127, versículo 3 4. Bible na Bíblia na mokana Psalme 127, verset 3 à 4. Eis que os filhos são herança do Senhor. Abibana bazali bozwi ya Nzambe. E o fruto do ventre é o seu galardão. Bazali mbuma ya bumu pe ya recompense. Como flechas lokola ba flèche na mão do valente. Na maboko ya moto o ya makasi. Assim são os filhos da mocidade. Ba ya mwana bazali bana ya bolenge. Amen. 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 Mama obi no na sepela ngo funguye lo mo ya bien ki ozolobela couple o eza mwasi na mobali. Pour couple mibali mibali bazwa mwana te hein. Bazwa mwana te. Bazwa fruit wana te. Bazwa ngote parce que Bible lobi ke batu mibali batikala kini. Tanga bi batu mibali wana do azoki sexe différent. Po azwaki mwasi wana o atikala kini alongola ki mukua na panzi ya Adam. Amen. Alors pour ça la mobali alongole mukua te masala ke na mabele. Elongola seke baza déjà sexe différent. Moko abimai na mukua, moko asamai na mabele. Mais ce que tant bango mibale boza ndenge moko seke bosala ndenge moko. O soit bazubi no mbaye na mikuwa do boza basi o bazubi no mbaye na mabele boza mibali couple wana te yanga na zolobela. Na zobla couple o moko auti na mabele, moko auti na mukua. Amen. Yanga couple o to zolobela awa o nzamba za na posa ke bana na bango baza ba flèche. Amen. Amen. Bible lobi awa na Psaume 127 3 à 4 ke bana bazali fruit baza héritage ya Nzambe pe baza lifuti kati na libota o Nzambe asangisi na 4 ayikoloba ke bana baza ba flèche. Donc flèche eza eloko o mutu asimbi azoko attirer yango ado e okende plus que sika mutu yango akomite. Et pourtant ozoko sala yango ta mutu azo tirer autinda flèche wana ayebi sike ko ilate ayebi te ekokoma esika nini. Mais la pensée na yebi ke flèche ndenge na otinda ngo sike ekoma ta musutu ngala ko koma kuna te. Ou bien pe na koma na ngai te. Do yangwana o tozo lobla lelo awa bana baza ba flèche. Oui. Oboni kana ne mama otoloba wana. Sur le thème verset 3, Blobi Botala, de voici, Botala, Bana Bazali, héritage, Yanzambe. Et là on est au benga héritage, maman. Et là on est au benga héritage. Héritage, eza, et là oyo, mutu asali effort bana. Basali effort me bakuti yango, eza la possession na bango. Si quand on est à maman, et là on est sur le benga héritage, et là senga, de ma benga ma protection, yamalam. Amen. Bokebi vraiment pour être héritage on ça nini et quoi très à la bien c'est ça si bana ya ba moni ke mutu ko décider te que non ça nga mawale mso mona moi ça va bota ga bana mibali ndengu te za nga pour ngai donc na compte ba ngote zona mama donc mutu ko décider te pour héritage o ya kozwa parce que héritage to kutaka yango héritage eza eloko oyo dans un société donc c'est le mot que ça dit successive donc nga na travailler na tiki bana na ngai bana na pe travailler ba tiki pe bana na bango donc bana na ngai ba ko décider te biso to linka ka ba télé to linka ba mesa te ngai muna zo travailler nga muna zo décider na kosomba boy donc bana bango ba kozwa
eza bongo donc lipamboli wana ngai nazo travailler yango na otikila bana nanga mpe batravaille bakotika sikoyo biso tozokuta tokodeside te ke ngai nalingi kaka ezala boye te ngai nalingi kaka ezala boye te donc héritage eza grâce oyo nzambe apamboli mutu ape po atikela bato mosusu mpo papa mosusu mwana akomi na maternité mama bayebisekaka mwana mwasi te wana eza cadeau bana baza fruit oyo eza cadeau oyo nzambe apesi mpo eza na bato mosusu ya mososola na biso na ntango eza na motu mosusu azotambola malamu koleka ngai na yo mais nanu aboti te nalobi yango bien nanu aboti te mpo nayebi ka obota par la grâce de Dieu elobi ke epa nebe stérile baozala te nanu aboti te sikoyo eza te ke yo oboti yo moto fo décide ke ye na kobota mwana mobali mwana mwasi non bana baza héritage oyo uti pa nzambe don nzambe moto azopesa sikoyo biso oyo tosimbi héritage wana fo toyeba kosala nini koactive bango po bakende liboso nde tolobi ke ata tomona bafruit lilala wana ndenge eza jaune so basangisi wana manga na rouge ezopesa harmonie moko ya bien donc to nga namoni ke non naza aposa bana na ngai bapesa harmonie ya bien na libanda donc fo oyeba nini nakoki kosala yo papa yo mama fo oyeba parce que eza rôle na yo papa rôle ya yo mama po baflèche wana ekende po bafruit wana ezala active eza rôle na yo papa mpe yo ya mwasi ozolanda ngai nini tokoki kosala sikoyo na minute oyo soki ngai na yo vi na biso eza na libanda toza sans contrôle na bana toyebi te ke bana classe bana ndenge nini ekende na ndenge nini toyebi te ke université yango basalaka ndenge nini bafuta ndenge nini lolenge nini biso tokoki kozela un jour bana biso baza baflèche miso balobaka évangéliste mpo biso mpe tosouffre na vie classe kuna tanga te emona oke classe papa na mama nango tobayebi te non bible ebi likambo na likambo eza ntango nango wana ezalaki ntango na yo mais sikoyo yo komi na wana ezalaki ntango ya baparent na yo mais sikoyo ekomi ntango na yo na bana na yo nzambe asali yo grâce mpo na nini okofuta bana na yo meme prix oyo ofutaki omoni ntango nzambe azoyebisa saul abiyaki saul naza na posa azoyebisa samuel abi samuel yo fokende kowendre roi saul oyo na kolonde saul po eta koma mokambi akoma roi na héritage na ngai nzambe abai koma peuple te nzambe aki héritage omoni héritage mangana basakanaka na yango te héritage ya nzambe apesi na kati ya libala héritage ya makasi ya monene ya liboso eza le fruit oyo eza bana yango omoni lelo oyo tolingi toparle sur les enfants na kati ya couple tant que l'héritage ya nzambe bapasi oyo omona badifficulté oyo okutana yango c'est vrai que yo korendre yango mpo ya bana na yo te donc yo faut penser plus que bana ngai bango kovivre te na betapa mabe onga na traversa ozalanga mama pourquoi bango baza bahéritage to bapesi ngai ya refata mosusu bapapa na biso babeki nzambe te moye baconsidere malobo ezalaki te mais lelo oyo ngai na yo nzambe ozala na biso nzambe asali yo grâce oyebi nzambe alors so badiaki bana baza bahéritage alors nzambe asuki wana te héritage eloko oke moto amérite yango te mama donc ezalaki papa akei abitala biloko natikili bana na ngai yango oyo alors toi tokomi na couple oso omoni couple moko bana na difficulté na baboti te koseka couple wana te mpo yo mpe oza na bana yo desidaki te nzambe asepelaki ainvestir yo apesa bino bafruit oyo eza destiné na kati na libala oyo ezali bana alors sikoyo yango wana omoi lelo oyo toza kotouche mpe yango tokolobela lelo ntina baflèche kolakisa keseke la flèche ozalanga mama sikoyo yango tobi qu'est-ce que la flèche mais toko activer yango ndenge nini c'est ça po to activer yango ezosenga nanu biso baparent fo tozala na harmonie tozala na même idée tozala na même souci donc tozala na même souci ya bana oyo nzambe apesi biso sikoyo souci wana ezala ndenge soki amour eza yango nde eza centre soki amour eza respect ezali secret eza te donc ngana papa maku donc toza na même secret oyo ngana alobi oui ya oloba ngo oui oyo ngana aza na souci nango ye fofa aza na souci nango mais lelo ntango toza na kati na libala comme compétition mobali alobi ke nga fona somba boye mwasi mpe nga mpe fona sala boye na famille na ngai mobali abi nga mpe fona kene voyage mwasi mpe abi nga mpe fona sala boye siko bino mibale bozosala makambo na bino me bozosala yango ya bana te donc papa aza na posa asomba lupangu na ye acha na kombo na ye mama paza na posa soma pe lupangu acha pe na kombo na ye po mama na ye pa koza na sika moko boye afutelaka babengani ye eza malamu kozwa mama kosombele lupangu kotia mama mais eza malamu mingi koprojete bana na bino o baza ba flèche yango nde eza malamu mingi na bibi eza malamu kosomba lupangu mpona baparent eza malamu mingi koleka
ko projeter bana na bino omoni po ba parents na biso ba boti biso ba bi que génération muso ezo kele muso ezo ya ba ba boti biso un jour ba ndokende biso toza un jour pe biso to ndokende bana na biso ko baza siko nini o biso to ko sana na bana na biso ndenge yo lula ka ba fruit wana libanda ba sali on de ce kitoko linga ke lobi pe batu po mona te maman otanse ya ba éduquer bana tala bana nde bakomi tala mwana lelo akoma ingénieur tala mwana eza kitoko mingi fierté siko po bana bakoma na niveau wana ezosenga papa na mama amour fo ezala amour wana yango ekosala bino ba idée ezala moko bo projeter bana wana c'est ça omoni yango ozomona ke tango wana kuna bi oyo na kosoma papa na biso je konde nzambe asala biso bolamu to kwa kosunga bana na biso bakeli liboso c'est ça donc yango na moni tamu so mona moka ngana osoma na Kisasa mwana msa ngana osoma na Gabon donc ça veut dire que ba flèche ozala wana maboko tant que bana donc ezala difficile pour lancer ba flèche wana ekende or flèche ozala likanisi moko soma na likanisi moko te pour likanisi wana ezala ba likanisi moko ya mutu na mutu osoma ba flèche faut ekende pour ekende ekoma ça veut dire bino bibale faut ça l'effort mutuel pour être ba flèche wana o ezabana ekende le kabisika bino bolekaki pour les activer pe les pour sortir bozala maboko mais vous activité sur les activités comment au moins suivi dans mon moyen bana moi ezala ezate mutu nyoso doit dépendre ba bénéfice oyaye ozo na maman mutu doit dépendre ba bénéfice oyaye et puis c'est important qu'on projette bana pourquoi erreur au papa ko sala banque ya projection ya bana et qu'on coûte cher un jour dans l'avenir nzambe tanga bengi Samuel majoli azoye bisaya bi ngala kotikala toujours na famille na bino na ozala toujours na libota na yo mais ezala ki ba promesse mo nda ba pesa ki conditionnel il fallait que bana ya Samuel ba continuer pe na sacerdoce ya obéissance na maloba nzambe amen sikona wa projeter bana wana ezaki Samuel muté fallait projeter on était que les flèches pour nga ba ça plus que au papa salité ba ba sala nini ba sala yango tant que Samuel aki valente donc azaki responsable ya ba flèche wana ezaki pe na maboko na ye donc sikoyo amanka siko ko activer ba flèche bana na ye pour que liboso pesa makamsuna ndako mwa papa bia bana ba okila ngate ba okila ka mama bango yo pe mama kuno bi bana pe ba okila ngate ba okila ka tata na bango eza mabe mama oyo aza pour bana bi tata aza pour bana fo ba kola na likanisi ya papa na mama yango na kombo na Yesu na bondela ya mwasi na papa na ngai o matata mo ezo kota na ndako ide wana ya divorce bolongola yango nzambe masala grâce ide ya divorce elongwa po bana so ba kola na likanisi ya tata na mama bokoka ko projeter bana na malamu mais tant que ke ban divorce salami ou divorce te mena kati ndako bana ba okula ka mutu moko mutu mususu wana te mona mboko na siko ako se retirer na ye na activation ya bana abake na tikili yango mama bango po ye mutu ye ka mutu bana ba okula ka ye mama parle bana pe ba okula ngate ba okula ka papa surtout na biso ba mama e makamone sama mingi tozaka mingi pour bana surtout bana basi omona papa zo bakeli kambo eza mabe mais biso ba mama mingi to benga mwana na pembeni kete sala bosa eza mabe donc surtout so bana ba comme na ba âge ya puberté na biso ba mama emsu to za makasi mingi te na lobite ba mama nyonso mais la majorité alors tika papa azwa contrôle wana eza bien pona lobby na bino amen bato na ba bana baza bana nani tabo zo bakete baza bana mama for ya mama Sophie baza bana ya mama Jeanne muni lokumu wana bazo tuna po ni bo bite baza bana nani makasi bazo tuna ngo po nini o mwana ngo ane wana asisa ki classe après 2 ans asali master donc bato ba comprendre donc mwana wana asa mwana nani mama na msuta komi ko luka azwa mwana ne basala amitié comprends papa c'est ça sur ça ba manière bandenge belé okoko activer bana etake ba flèche ba kende liboso pourquoi o moni o ka ne mo bana mama moni mwana soki o projeter les études hein donc ça veut dire que zo comprendre que ngai na sala université te mais faut tata mutia mabe ba que bana ko sa université te ya mbona ba funa lia ka kotina suka ta ba sa ba mbongo ba 15000 ba 20000 ba kene ba classe minene ba sala répéter donc faut tata mo ya mabe donc papa maman mo pe ya mabe maman par exemple ka miko tsela ta mususu na ba vimoko ya makele mbambo ngo lia kana ngo ki pa ko bomba te pour être un jour bana ba s'activer te na ba classe minene ba exceller to moni na ba ngo minga pourquoi bana faut ba kele musika
wana eza feza na souci ya moto nyonso ya papa nyonso ya mama nyonso po ete mwana so ake mosika eza déjà accomplissement ya parole ya nzambe mama bi moto atindaka flèche akoma apa flèche ekendaka te mais flèche ezalani ekomi avant donc yo papa fo nayeba déjà ke mwana nde azoprojete donc na miniti okuti ndenge eza boye ngai na baage na ye yanga na niveau te osoba déjà ke mwana oyo mpena aza flèche obandi koactive ye okoki active ye na baécole okoki active même na respect ozona mama batali mwana bakutani na nzela bonjour papa oteli mwana ngobi mwana ezobengaka papa lero boye donc aza active na conseil éducation moko ya ndako bayebisi ya biso komoni papa omoni papa alpha wana aza papa na yo okoki koloba na ye teke allo how are you okay po aza camarade na yo te donc toza na tambola mpona koloba activation ya bana ozonanga mama joli c'est fort oyeba koactive bana eza malamu omeni Josué atalaki libota na ye atali baninga azalaki na bango abina boyi nanga te so bino bokotikala me nga na libota on comprend donc abinga na libota na ngai donc soki ata bino bandeko na ngai ata bino bandeko na ngai bokokee na bino te me ngai na libota na nga donc aza na susi ya libota na ye abinga na bana na ngai te biso foto okende ngai na bana na ngai biso foto otya pa nzambe alobi botya kaka pa ngai na kodevanse bino te yo lobaka ke ngai naza na posa bana na nga batanga ngai na posa bana na nga bazala respect nzambe me ngai naza limité seigneur natie yo odevanse nzambe natie yo ozwa liboso ya bana na ngai meme ta bafonga porte ya ndako bazobima nzambe nalingi bana oyo meme na relation bazala nango bamarke différence yango eza posa na ngai mpo Josué alobi ke ngai na libota na ngai tosala nzambe nzambe nga na comprendre ke nga na libota na nga toza ekimelo mosusu te soki epai na yo te alors nzambe bana na nga ndenge olobi na psaume 127:4 ke bana baza baflèche seigneur ekokisama na bana na nga na kombo na yesu donc fo na susi ya bino mibale papa na mama siko mpo susi wana ezala yo se amour ezala siko mpo amour wana ezala pardon tromperie ezala te compétition ezala te kati na libala ke yo sombaki boye nga mpe fo na somba yo mpe papa soko oyebi kosombaki mama aza conjoint na yo aza mokuwa na yo avant tout osomba fo sola na mama bosangisi baide botali eza bien ou pas bosombi ntango mpe mama mpe alingi osomba bosolo mpe na papa yango ekozala te ko mama mpe alingi okesomba te biso fo tosomba eza te ke o papa akosomba asima nga mpe na osomba te biso fo tosomba parce que eza ya biso donc ngana mobali nanga toza mutu moko donc toloba te ke papa kosomba mama kosomba lokwa leo toza na kati ya Kongo mo Kristo nga loba nanga te ke Kongo mo Kristo eza ya papa alpha bien ya mama otasi na eza ya bango po baza mutu moko soko tana soba ke eza ya papa alpha c'est que mama otasi baza na eloko na ye c'est que papa alpha pas za na eloko na ye non soko po eloko ngo eza la héritage ya bana do feza ya bango po soki eza ya mutu moko mutu na pe aza pe na ba neve na ye aza pe na ba nièce ne papa ko ba ngala opesa ba nièce na nga malobi nga pe na opesa ngo ba neve na nga siko héritage na bino ba fruit na bino nzamba pesi bino kati héritage na bango siko eza wapi ya bango siko eza wapi activation na bango nani akosala yango yango ezosenga amour fezala na bolamu mingi mikoleki tolobaki amour solide libala mo solide libala solide eza nango te ke botambolaka likolo ya tapis rouge te bambonge koya nango meta mbonge koya mbonge yaki te na kati ya ebale na kati ya bwatu mais comme Jésus azalaki wana atelemisaki yango donc mbonge koya ekoki koya nango na libala mais soki botieka Jésus comme maître ya libala na bino atelemisa ne mbonge wana mais soki bambonge no komo luka ba divorce et luka toujours que moko abima ndoki ebi évangéliste tant divorce salami tata mama bakaboni moko amosuka nango abima ndoki oya ke na bana arobimisa muto ya mususu ndoki po arotikle accepter na bana wana arobake tata la bino azandoki soki mama abino azandoki a déjà a travailler mémoire bana na kindoki siko bana wana ba obanga moko wana siko moko wana omona nzamba pambola ye mais siko bana baza la possession na yete baza la possession ya ex conjoint na ye déjà bakabwana siko tellement ex wana atia déjà bana likamuke katala bino bien ma bino azandoki siko wana azana bana te azana accès à kopesa mbongo na bana na te azana accès te ka projeter bana wana ale siko lobby bato balobani na balabala aza tata mabe abota te bana baza na quartier na kuna bomona te bana ba voyer quartier ba pauvre baza bana na ye mais ok ça faut ya yete ça faut ya yo oza na bana o intoske bana na makambo ya mabe yango tozo senga na kombo na Yesu divorce et salamate
nzamba za wana po asunga biso pourtant divorce ça mi kindoki yaka na kati o papa na zandoki o mama na zandoki mais lobi soko ta papa na kokufa yo mama o za na bana bieti yo tata o za na bana lobi so moko wana kufi o za na posa tike héritage wana bana no pe bazwango amen mais soko so mutu wana zandoki même ya kufi kasi biloko ezaka na ba semasa kindoki semasa mabe alors comme pas ane viva ta waza pe viva tika pe bana ngo bazwango parce que eza ya papa na bango bien mama na bango yango na to lingi makambo ya divorce c'était to lingi to za la bien poto ba ko projeter bana c'est ça yango la moni maman so otali visiblement boye bando baza projeté tant que les flèches maman baza bana oyo eza ba couple eza posé eza bongo ba couple oyo ba yoka na malade ça la référence na ville c'est ça pour ça ba couple musu évangile c'est tant beaucoup na fête donc même ba musu baza ko vana mona réceptionniste ya entrée wana amo kundo ti atelemisa bato wana protocole amo atelemisa bato baza ko vanda pour apesa couple zo ko ta place et puis na sibala ke lukla bato wana poza couple wana do bato ba respectaka poza couple o ba lo bala bango te mais so bino mo bomoni bango ba bino couple oyo bazo mériter siko obona ba couple ba mériter ba kamwa te obona mwana zo ke ba triple 15 € ezati moi je que les école la chemise salité ce qu'on a projeté moi la comment ceux qui peuvent bien mon besoin unité donc ce côté les bana au bazo projeté tant que les fils alors ça pas la ma bota beleza on a diblé ça ma sala la diblé même la Irlande ça ba famille mingi ba projeté bana vraiment tant que les flèches amen dans 5 ans tozana bana au baza ko sala na ba place à minene na mboka amen mais eza tarté na famille to na couple oyo ils ont vécu pour le moment ba vie difficile ta muso ba ko projeter banate bon s'attacher kaka na nzambe c'est comme décision bon ça décision bon s'approcher pas nzambe bon le bête biso to ngito bana biso bazala ba flèche même un jour soto zate ba telemisa mwana ngana nzala ba tuna ye tata na yo kombone nani pour le moment je suis au pays na dol ya Irlande na parlement on moni noir moko boye tout cas vous allez équipe na koyeba na hôpital déjà noir le bosso to tuna olo balingala et lo le bosso ça c'est la peut-être hôpital de Lema ya talent moi na moya mokelo ko la cause de 23 ans oh ya le docteur a sorti ta boya côté la chambre ah seulement amener nyos la souka na tuni aux colonie abina za nigérien donc ça veut dire c'est ça honneur c'est ça honneur et fierté ya papa na ye malgré la mort qui était na yebisela bi sa papa na yo à investir à sali honneur na posona biso donc ça veut dire que couple to s'arrêter caractère que non moi la classe à zongi tous là ba on nga la Belgique ne sont ba bijoux na zoya la que zombongo na ngali kelemba toutes ces choses là la bité que ça mabe mutamudanga li la sali mais bon virer regard pas bana pour être bana wana bilo boza responsable que bana bayala na mokili amen nzamba pese ba étant que l'héritage donc il faut linga ko na souci mwana na ngafa kende au-delà et pas ngana komati c'était la même chose pour la David maman amen pour ça ou beto c'est que belete pour ça là tout là que alors ba pena que yo abega der abi na bonde liyo ko kosanga iti yebisanga vraiment que les ont information par là tout na information exacte sera za mwana ya nani na tana même tata David so ya kufa na ye maman Jolie toujours honneur zanen ya tata David mais ba tala ke bele ba tuna bangote bon a marqué différence le logo que même sur rencontre moi Trinity College au moni mwana moko azo tanga kuna na Trinity College préoccupation so balinga la maman Jolie o tire tata na yo nani comme na ko point na tuni a marqué différence amen amen sikoyo nde papa le to retourna mwana ngo aza mwana nani ezo dépendre na yo ya moi si papa on te bezali comme décision tout tanga na ngala tanga papa a limbola na lingala amen na tanga na Josué 15 na Josué 24 15 na tanga na livre Josué 24 15 OK Bible le bila biso porém si vous paraissez mal et puis ce moment là vous amabe aos vossos olhos na misu na bino servir ao Senhor ko sale na nzambe escolhe hoje bo ponande lelo o que servais oyo ko sale la mas eu mengai e a minha casa na ndaku na ngai serviremos ao Senhor ngai na ndaku na ngai to ko sale la nzambe
oyebi eza yango likambo pasi te papa na ngai ya mwasi olanda biso eza likambo ya décision na mona bana wana nde papa bina Trinity College na kute na mwa aloba lingala bon basala endeni na bimina balabala na kuti mwa zoloba donc balangi na tuni na français à répondre na anglais à répondre na chinois à répondre na dutch à répondre na tuni minuze konyo na za ba parents nga baza ba congolais abdu motema langue sali esengo mwana moko dona bakaza docteur ya langue azoloba ba langue ebele donc misiko nga na osa ndenge nini ezali kama décision je suis alobi nini papa alobi ke soki bino bo mona yango mabete papa la ngozolanda nga ya mwasi soki baninga okenda la bonko somba babiloko ba griffe na linga yango eza malamu sato na yango na sepelaka mais soit décision yebisa bango pona ngai do ba yoshi soki ba kombona auto yebi wana na sepela so bolati eza bien vraiment mais ko peut qu'on soit décision on se discipliner je suis ezaki décision abiso bino bo mona ngo eza mabe mais nga na suis décision omoni ba mbongo nga na dépensaka nakene na ba boutique wana ba shop wana biloko ngo pena osoma même sous 5 à 6 ans mais moi na ngai azoko échouer parce que nazoko kate ko futa ba université moi lelo na suis décision ke ngai na bana na ngai do to suis décision bana nga fo za ba flèche donc ngana mobali na ngai do to suis décision le lojo souhait azoki décision papa eza facilité na kata ba ningo za na bango samoni ba shop wana ngana okesute mais yoko mi jeune moko sota bina nzimi mais décision na nga bana nga batanga na Trinity College bana nga batanga na Cambridge na Angleterre bana nga batanga na Belgique na Oxford batanga na Belgique na Belgique na université na yoka Louvain de me faire bana nga bakota na ba université wana de le longa la suite décision moi na nga fata na université à Menut donc je suis ce qui décision donc faut signer milliers na yo o signer bato baza entourage na yo bato ke na ba ko so ba yoshi eza bien na lingango mais tala et qu'on peut jamais merci jamais et dévancer yo mais bana no baza ba flèche et ce n'est pas dévancer yo le ba que moi nga lelo na suite décision donc ngai bana nga fo baleka fo batanga bango donc ndenga na kamwa ki mwana wana na université wana un jour peut bakama mwana nga amen un jour même na rozalate David esikana o papa utoloba papa na ya zalaki wana te mais roi abi aza mwana nani donc motema roi mitungisa mais aza mwana nani amen sokota muso papa David panda oyeba te parce que bana ko tinda ye kuna ko bokola banyama mais expérience o David azwaki kuna tama kutani liboso ya Goliath akanisika soki lion kutana makasi plus que Goliath ba soki ba léopard wana na longa kibango c'est que yena kolonga donc mwana oyo bi jakete mathématique wana na deuxième ezaki pasi mais na longa kiango donc oyo na kolonga yango poni papa cheke déjà na ba ya école mais siko mwana oyo azala ba ya école te mwana oyo bika ko chaba beauté ayibika ke fona ke na suki na math donner ke ne ko lien na so ba PC mathématique au résoudre en ndenge ni alelo bazo benga mwana na voyou na libanda lobi mwana na komosa mibale o baza âge na été ya mikolo na libanda eza faute na été eza faute ya biso ba parents to projeter bana wana te omoni eza important makasi ko penser la projection ya bana très important vraiment pour ozomona mwana oza projeter au monde facilement mwana pas projeter te au monde facilement koloba loba oteli âge na ye nando na ba mariage mwana mwana azana na âge teke ayaka na mariage boy mais mwana zo na mariage bondeni mwana wazo ba kutu sanko banga mwana mke ba buto kan sama mbimba mwana bazana classe hier on la 2 heures du temps mwana 17 ans misala nyonso eza misala te nazoloba lelo oyo na bapapa bozo toza na souci wana ya kobongisa bana na biso baprojete bakele mosika mwana de 17 ans ozosepela wakoma osala na ye abeta na ye 8 heures kuna 6 heures kuna mais l'avenir na ye eza wapi po ezosala misala oyo yo papa outi Afrique okokosala to biso touti Afrique okokosala ozosala vous avec regret pona ozosala crime osala avec regret mais que moi à 17 ans à côté de misala wana pourquoi faut pas qu'il y ait ba formation pourquoi faut fatanga parce que le oyo on est même directeur école hein maman ba directeur ba université wana dans la réunion école là bana ça va pas avoir un mot de respect dans ma télévision abiyela moi pas moi na tata na ye si moi ne pas directeur en tout cas merci en ce soit bien en tout cas congratulations
maman c'est ça papa musuta yebi ate école bana te c'est voilà ce qu'on dit sur toujours le bâti école bana yebi te réunion bana kendaka te ba devoir que tu ne parles pas mais photo na Facebook hein maman ezanga te bilamba sika eza bien bilamba ba chaussure à sika hein mais ce que yo les réseaux vivre héritage nini yo tikela bana na yo projection nini pour pas yo comité même si on soki na maison à Yoshi mais moi on fait que au-delà de cela on est là bas hein faut que au-delà na yango tant que on na ba mituka o eza sous ba nerse faut pas que moi na mboko yo asoma voiture ya sika parce que moi déjà 17 ans atanga raté asala 2 heures dans McDonald's mais mbula nini ya ko za la projeter o siko to yo ko na promoko MC za la faute ya banate non ça faut la bango papa te la devoir à moi te papa et moi vous azoya na bangozi na ye na kuiti maka belé maman pa bimaki na ye akende ku Belgique aller retour na ye akomi ka nda o bana déjà le matin bon que les classes amoni bango tala muki pété so bazala dipoti so bana makwanza so bazala ba sebe ba yebite bona mugabo kende donc ça veut dire que ba communauté kilo na vie à couple wana yango zo mona ba famille oyo baza organisé hein bazo projeter bana na bango comment on a peut mabete pour papa zo projeter moi na ye akolinga te mono atangi ta bana moi na ye aolinga te ozo na majo aolinga te ono moi na ngazolinga bango na bango basambelaka azo boya libala on a problème à ko sambela te et ça problème qu'il faut arranger pour moi la lobby à projeter parce que ça bon soki niveau ya classe eza différent incompréhension peut être trop grave na la choix de congé na choix de congé to lobaki yango o akolanda même na Congo mo Christo ko beta au découvrir qu'on a choix de conjoint niveau à classe tant eza différent makasi moi moko assisté à université akekuta na moi moko kataka na classe na école primaire bon se comprendre ndenge ni na katanda on tu yo si musala a tu est moi si assisté à université et puis à un master ça ce qui va abi yo si musala no kata ngwa na tolo so porta ndako fongola ngo poke musala donc incompréhension ça makasi yango ya moi si ko silikate papa langa so moni que voisin na wana alingite amitié bana na yo na mwana na ye parce que azota le niveau yo so même la bana na yo no ko détruire bana na ye mais ça va nous retarder au ko rattraper encore tout ça sur la Europe classe les a retardé to ma papa mo dans na 60 abi ngana otanga team ko na kufa donc bana faut bazonga la classe à Europe te to na biso na monde o ezoko développer même ici quand de ya mosota biso na Afrique ezana ngo partout kutami parce que ezana ngo na Bible omoni pa makupo Josué ayi sabatuke soki bino boko mona ngo mabe c'est que ba mesana ki ko salika mo boyi ça ça va ensemble mais on a comprendre na bi non soki bino bo mona ma be me ngai na libota na ngana zu décision donc ngana mbali na ngai to zu décision to lokata pongi to kolamuka to soko la bala to ketika bango na classe voiture ezale za la tête to keniko tika bango ba devoir wana to ko sala effort to sala yango et si kambo so bazo pesa cours en match cours mobo na moni mwana azoko ka makase ngape na yebi na ngai yango te na ko luka moyen nyonso na mema mona abdo ki na activer mayele ya mwana poni ni mwana a devancer ngai et c'est sengo biso papa na biso bazaka na ba vélo te mais biso lelo tozotamla ta na ba car occasion et ça j'ai lipamboli bango bazala ba vélo biso lelo ba car occasion c'est que lobi bana biso batamla na ba car ya ba newa ya sika ke fongoli yango na c'est comme na niveau wana na yo faut sangisa likanisi to voni to bité lilo banzambe ça bien to somme ya bana ndako nzambe bana bazo ba kubanga nzambe bazo ba kotamula na nzambe eza bien mais sikoyo vie à école vie sociale ni tozoko tia mito abana na biso mama oyebi lelo oyo batu mingi tokoma kaka no mwana nga fora la bunzambe en tout cas bunzambe za position ya liboso onga na sepelaka libota elexa bana ozana mama jone po eke na bunzambe muto kokota ta boto la richesse ya bunzambe po déjà bunzambe evandi na kati ya mwana place musoma baboteli mutu bulamba baboteli ba sapatu mais akoteya ne toujours ozana mama et puis ngolo la nzambe pe et que ça la palpable batu bakobika batu bakokangolama mais tout tika la kana position wana te to que au-delà ça veut dire que moi na soy maloba na nzambe azape mayele na classe azape encadré papa faut ba ko contrôler bloc ona oui que moi na ngai azosa living cert na remarquer kaza na ba erreur mukela côté mathématique alors na ko luka place tout à ma place on sait ba 1200 € pour moi na azwa cours moi il y a 2 mois accélérer la mathématique donc ma place ali on so ma yoshi alors ça va voyage à Congo au c'est voyage moga ya bongo o tu vas pour la notambola na ngai
Ah joli. Auto tambula. Non, eza bien te. Mutabi na auto tambula. Ngani azaboye. Na mona phrase on va les sous. So que ça ni. Ba mi moto kutana bango kala. Parce que ba flèche oyo ezala maboko la bino activer yango. C'est ça. Auto sala nini? Ya Clarisse auto zo bla likambo bana donc yeba ko activer vie ya bana nzambe asa bino bolamu. Donc photo activer bana na biso. Oyebi saka Sonia, OK msu ba fete be kolo mususu, okuta ba jeune fille ba bafana ba kit na kati ya salle ba osolola. Mais OK ne fete pe ya be kolo na biso, ka biso mikolo na kati to vandi. Ba jeune fille biso na libanda, ba jeune doso comprendre que différence c'est ça. Donc là ba jeune fille peut-être école mususu na be kolo na biso. Mais ça nini? OK na hôpital moi aux a difficulté à langue. On mona jeune fille ou bien jeune garçon bi ah mona na mutu munda osunga. O tuna boy te na za eko. Eza ki toroté. Donc eza ki toroté vraiment ko la teza bien la linga ngo so bolati ki toko ezara bien. Mais to investir nde mbongo na bana. C'est ça. Bana ba kende liboso. Eza te ka bana ngo balobala bango anglais balobala bango ja français ba bana poto biaza langue eza un problème te babotami awa babotami na Congo babotami ba ebina bango langue mboka wana eza bien mais activer ngo lisusu parce que ba papa musuba kena plus loin avec atia ngelo te ba lia mo société mo ba kufa deux autres projetés par la vie sociale le mot social pour voyager awa comme ko luka ko kosa combien voilà ko ocha su mwana na vie wana kelelo bakati mbongo mais ba futi ndakute yo mo za be stress stress ko ngocha mwana la vie stress kelo papa kata o la tika na mo hotel bana ngaba olia mo social ba pesa ba ndanga cancel. Pourquoi pour le moi nga resomba ndaku na Irlande? Pourquoi pour le moi nga nga zana auti ana olia socialité? Nous avons projeté bango de yo mo za so ngo voyage ko mo yangata oh ba pesa nga 3 semaines ko ki fona zonga makamuto kenlaki esilité mais nous avons projeté le subana na ba vie wana. Donc vous avez la préoccupation bana monsieur ba maman azoke de classe na souci na mawa ba mwana 8 ans ba na kotika ete ba ozabisi ye moko ah. Est-ce que moi la classe nous la calme maman ça va la muto yo papa et maman faut ba moi la za sola mutoki sous vêtement moi ne comme na niveau nini donc moi la lati lelo il faut osokola yango mato ya moi na faut ta ozoko projeter mo zolinga moi na aleka ba ça l'héritage ozo ba ke moi la faut pour mafuta ba kayabo comme ndenge nini ça que moi la ne comme ndenge nini professeur ando fona kuta na ena yeba faut que ça la effort wana. Et puis, si on est école, mon père, ça bien plus que ce que moi attends, changer mon la place. Donc, l'image que moi non, azala na niveau yo ozala na yangote. Et qu'on zala bien mingi vraiment. Au moins ça là qui peut côté. Au moins ça le là, papa moko alinga makamela la cas normal. Donc quand on va transférer la bana là-bas, va à l'école wana non. On va faire recherche yo moko bino na linga école moko boye pour moi nga terrain déplacer moi en école. On compte on est à 2700 ou 3000. Mais tellement que c'est école ya qualité, ya bien. On a projeté moi na yo tika kende na ngambo wana. Amen. Tika kende ko nga touche des blocs au fele ka ba transfert au fele makamuto au fele. On ko ko mezana et puis ba bloc monsieur la maman, projection bana ba domaine belé. Ba projection mingi, ba projection mingi, maman Clarisse na ma pambola yo, la sa la save nzama pambola papa to chabana so ba ke liboso vous avez la souci wana papa na ngai pour être bana so ba ke liboso ça veut dire c'est toute une communauté maman ce que le mwana moko na dol toi na mwana moko na parlement obi ka ko défendre ba kana biso to ya communauté na biso maman amen 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 jibe manzo nya pala nzama pambola papa mais passer la sur aliété eza ke to projeter bana na biso to projeter bana ta monter la communauté la bi que non to na communauté to pensa les autres ba irlandais ba ye alors ba su ba ye ta ba ye ba so loba ba pesa ba qualification la ba irlandais ba fungula munoko amen to na bana baza ma yele na mboko to za la complexité malgré il y a des familles oyo va ba projeter bana comme les flèches maman ba papa na ba kota ba trinité collège te mais bana ba koti et puis papa na ba koti ngo na sima ya bana ba directeur la trinité collège a bengize famille a réunion famille ba mo na kokolo na veste papa yela cravate oh ba tune mo tata la zape yewana ba bien tout cas papa nzama pambola yo amen réunion na menu la université minute papa zokende donc c'est ça la vie c'est ça on la si moi la bunzambe ko tiga wala te projeter la bêtise. Sur un faible côté mathématique, nous comme professeur privé, même collège moi ça permet dans un centre il y a shopping, il y a Dodrum. Collège moi très bien. Même il y a Irlande partout bah toi écoutez là bah il y a Irlande pour écouter la Irlande.
donc les conditions au bêti na Google aux luka on nous a même l'Angola la Kinshasa la Congo Brazzaville au bêti au bien luka meilleur collège pour la mathématique ba ko tchama prix na bango moi na zotana na normal azo ke la collège normal on a ça grand yemba comme ça mutaza la grand comment maman so tikira moi na niveau C moi na osani akotika la bongo yango wana tolinga ba couple na biso eza ba couple oyo ekoza solide eza solide na ndeni liboso esprit ya vérité ezala amour ezala pour ceux qui amour ezala ngona kati na biso makamno ezala ngo bien total na biso teke ngabu na salaka esala maka mona mikolo yango papa zo sala te mamu toza musala mais comment atike mbongo wana eza yo eza mbongo na biso a partir ya mbongo onga na bike eza biso tokochaba na biso bakeli boso tant pe papa zo sala mama zo sala te comment na petike mbongo eza ngai papa pona ba yoshina ba mapango so ba voyage non mbongo eza ngai na mwasi na ngana bana po bana biso bakende liboso elo muso zo sala ke bana bakeli boso te désordre kati na couple mutu na mutazana oyaye mutu na mutazana penser na ye wana ezali balate ngana soma le pour la maman bible lobike batika ki ba parents donc moi ça tiki mobile atiki ba ko moto moko alors ta boko moto mo faut vous analikanisi moko avant vous olikanisa osomme la papa le papa maman le pangu eza bien mais eza bien mingi ko sunga bana amen eza bien mingi ko sunga bana po bangonde baza ba fruit ya bolingo ya ngai na yo ngana za fruit ya bolingo tata na ngana mama nanga alors tata na ngana mama nanga ba otika nini héritage te pona bana na ngai mais ngai na mobali nanga do to otika pona bana na biso yango na to longola o ezande ti ba distraction moko boy o fo mbali mobo na libanda yo sombela ka ba body o sombela ke ba suki ba catch mosi mobo na libanda yo fout la mama ne lupangu o sombela ke ba jeep entre ta bana na omona ndaku o profiter ba ko kende sauter quand sikoto wala ke kula mo mwana soko kwate na classe na privé eza 7 heures mo bana ozo mo wango wapi mo mo ba kangu wana ozo ke ko pesa babuzo bana ezokende kosalama aletango lobi libala eyokota mobulu bokabwani moko aobima ndoki yo okoke na bana okobimisa moko wana ndoki ta musu pe esika poke na bana moko oyo mutu oyo kozwa kuna ekosimba te na bana wana yango eza malamu te makambo ya bongo tango yango moya kobongisa ezali elikamo ya décision pa nzambe mikoleki tolobaki na de chronique kuna bi soka bo comprendre déjà kalika mkengai na yo to comprendre donc il faut tu oyo toto le blâme ko l'équipe biso tozo sala ngo yango bano yo bazo ko avancer te mais siko lelo nde Joshua zo ki décision Joshua zeka mutu mai na makila nde monga mais amoni ke te million nga so na continuer nango et si ko so nga na continuer nango te ngai te moyen te alors ça bien te nzamba sala ne lilingi na ye o lekino kana mokilika boy sans cicatrice c'est ça ce qu'on a fait faut de pas pratique à trace te kasi trace nga zo bla ngolati o lekika botiki trace donc bazo tala kutu te ke mais alika ke wana bana net to ba tia kutu bana ngokati c'est ça faut tu les ayo moi na poto moi comme makolongolo donc on leki nzamba zo ki tempo na osalo abike no sala mutu na lilingi na ngai donc azui tana ye asali yo siko yo o sali on nzamba sali do nzamba azo bénéfice moko te eza kitoko te ata moke po nzamba sali yo na bolingo ne kuna bonzambe na ya peso so ba fruit o baza bana wana mais yo ozo comprendre na yo yango kaka te ndeni yo lingi ka mokili molingo comprendre biloko nzamba pesi yo te comme valeur surtout ba couple ça qui va responsable qui ba mama bana te bana qui les classes donc mbongo ça te ba mama na bango yo so ba ke ka ba futa ba mbongo na so ndeti siko na so bla côté Europe ke ba futa ba mbongo wa bana Bible yobi kuna na jeunesse okolia na mtoki na yo okovivre na mtoki na donc azobisa adam bongo siko ezaka rateke yo ba ke ba futa ba mbongo bana oza papa na bango oza mama bango tango so kwa kosala linga ke bana no ba sepela na mbongo oyo zo sala on les cas opé c'est ça mais ça m'a bête ça bien mais linga pe na mutoki na yo ba ye ba ke non ane vraiment papa a foutu na université ozu ma salaire la simono bima yango tango ke na tongo ngala Holanda yo mais yango mais mona yebi ke mbongo eleka em so da 2 jours mais yo pesi yango avant ayebi je oh mbongo ne lekite papa sa pesi na oui a comprendre que papa bi mbongo na poche na ye parce que eza yo héritage on zo pesa ye mais sikoyo ozomona kaka mokili weze elengi kaka na ambiance na bamakangu te mokili fo eza elengi na bana na yo baza ba flèche yango na nde bénéfice oyo nzambe aza nango pose epai na yo naza koencourage couple moko eza yango tard te eza retard te oza na possibilité lelo ozwa décision mpo Joshua comme na place wana alobaki ke
soki bino woni moyen te menga na libota na ngai donc comprendre que libota na ye kwa kotika ete bana ye ba kwa kotika ete abinga itoke na orientation bien donc ça veut dire que pour la ngai en tout cas la moni nga na choix oyo je suis bon so no bombo na eza mabe ya wana ndeko na David Mabiongo to projeter bana na biso ba kende mosika ba prospérer ba flèche na ninga flèche pourquoi et pas muto zoti la flèche yena comité me flèche ça nini et commis donc ça veut dire que bana ko mona bana loba ko za la grand lobby mais pas ba la grand yo muto zo flasher bana wana zoti na ko teke ba flèche faut la bien préparer faut ça bien préparer couple faut la bien préparer on a teke ba des bandeli ba couple oyo za posé mana zo répéter ngo bien boyi na ngaité mais au moins la bana na bango ba za bien projeté bazo kene bien très bien amen. Moi, je suis la classe, au moins, je suis doctorat. Eh, assisté doctorat, mais je suis à âge moi. Donc, mes attartés, je vais répéter qu'on m'appelle que les attartés. Et puis, je vais encourager ma bota. Tu lingi Zambé, tu sal Zambé, mais tu souka wanate. Tu la sabana, tu as vie sociale et lobby. Que moi, je suis c'est bien qu'on ait bien Zambé. Et on a difficile pour respecter la société. Amen. Je pas maman. Bilo musuko ko batika nzamba ko sala. Te. Tozo ba kotanga na yo nzamba ko sala. Donc okena na niveau wana te. Quel niveau non moi na faut atanga. Encourager moi na atanga akeni liboso. Nzamba osala parce que nzambe ako activer mayele na ye. Amen. Cerveau nzamba ako activer ngo parce que nzamba bike ba onyo so ba ko yepa na ngai ba ko zonga lolenge wana te. Tellement mwana na ayapa Yesu. Nzambe mwana na ayamba Yesu ayamba mokonzi Yesu comme mokonzi pe mobikisi. Alors nzambe ako activer mayele na ye. Ako marquer différence. Nzambe abike na osala différence entre ba osalanga. Même kati na classe na baninga na ye, osa distinguer. Yangona ke liloba wana eza ke nzambe akosala. Nzambe osala na niveau wana. Siko yo tia mwana wana, forcer mwana wana. Fongola ba porte luka sika moko yoko beta po mwana wana azala flèche. Ko vante na ndaku te continue na mat dota ke sala désert o nzambe osala. Non. Eza respecter eza kitoko côté ale mwana akoma complexé devant bana wa âge do babimba doctorat soki ba ministre babimba président akoma complexé babotami ya nemoko mais azoka yeko na za doctorat ye azosala matdo babotami ya nemoko yeko na za ingénieur yeko na sa cleaning na ba so na hôpital soki wapi akoma complexé tant muninga ayebi ke za collègue na ngato totanga kana tikana te mana pese mbote amoni voiture amuninga comme déjà complexé. Mais mon numéro c'est quoi la zone tchango kate avec sa collègue na mais moi la sikoy moi comme complexé mais ça faut moi na te on collègue to ça faut nani est-ce que ça na souci wana ce que mon numéro na ça kilo kola beba te benga evande salva pardon na comprendre sikoyo na comprendre ote moi na pas koba papa mutu na pese lembi mama maele wana te nzamba osala biso grâce na comprendre zongla ba classe mbongo yango zongela limbi sanga na comprendre yango yango na kati ya libala batu mibale fruit héritage et en ebana mais ce que tu t'es maté à mon micro parce que moi parce que il faut y nani mais ce que bano bazo la tête ba comme ba flèche ba ke liboso ça veut dire la faute ya batu moko batu ba zami balé et ça moi si na mobali ce que papa na maman na bango alors ce que eza carte dans le système koloba tu as mboka oyo oza la possibilité même au moins que au comme désespéré au kokina ko zongela maman zoma elo mozo le kana mboko sikola ba Nigérien bazobota mingi bana na biso babota bekolo so bazobota bana na biso mais pour la bekolo na biso ebote mwana na biso mobala ke bota mwana moi c'est étranger très difficile siko bana na pesa c'est déjà que bazomona net ba rapporter et l'hommage fraco donc elle mo faible mo boye partie faible mo boye ba découvrir net côté na biso za mwana na faiblesse mo c'est ça alors ce que to boy to za la bongo alors toza batu oyo toza la possibilité ya kotombola mutu ya kokeli boso nous les parents biso ba parents to telema toyebisa bana ke biso toza bapapa na bino tokosupporte bino baklasse bokokende mosika bokozala bato minene na mboka oyo nayebi ke d'ici ba 5 à 7 à 8 10 ans amaka mebele kosila omoni bapere de fois mosolaka basaero na baeglise kokatana tozala bana dia batangi basalemaka na minene oyo bakosoma basale oyo bacotisation za 500 mwana moko otelema bino bakokata bahistoire wana nga nazala bandeko na nga totanga so tona 10 ingénieur na église majoli Amen. Même les gens qui ont signé sur l'église, ils ont mort, ils ont signé. Tu vas avoir 10. Vous avez un avocat, vous avez un docteur, vous avez un ingénieur.
Eh papa, soit souci on est projeté bana, projeté bana. Ça fera la fierté à la communauté. Et puis on va encourager, on va parler aussi va sala kango. Ça va parler belé ma et belé moi tout temps va comme moi tu es dans la média mais ça va pas la vie que vous souffra. Ça va parler minga foot à l'université bana pendant que bazeka na nationalité té. Vous avez pas maman. Ça très difficile hein. Par mois même ça plus de 3 000 € na mwana moko. Mais ils ont loba qui était nga mwana na ngai. Faut attendre. Mais ce que tozingolu mais super azena bana ba nationalité mais azomona ko mama kata na ba voyage pamba ke afuti la mwana classe tozingolu bana bazi ba nationalité bana majorité bazi ba nationalité donc université le saka question yo soutenir mwana basengi ni boye pesa basengi ni boye okay ozo supporter mon zo la ba umo na yo zo ke ba collègue ba privé c'est ça ce que mama pesa conseil moko na mabota oyo ezalaki na pasi ya koprojete ntango mosusu balaki koutilize mbongo mabe mbongo elaki ntango mosusu mpona bavoyage yango mpaka esala eloko te aketi abe voyage mote d'affaire ekelongesokolinga mosu ala moto afiti tike mbongo na peke nango pele mpaka esala ne eloko te alors eloko nini bato badala bakoki kosala mbongo so abombaki na yango mpona lobi mpona projection bana na ye ekoki kozala malamu mingi eloko ya bien tokoki kosala na bamakambo oyo esalamaki na baerreur eloko ya bien kaka tokoki kosala kozwa décision obimaki non Josué wana azwaki décision aza mpe moto abotomaki na mama ne ya tata ne aza mpe na mai na makila bo différence eza api ngai na ye ye mpe ayokaki kuna babine ke prend courage telema nga mpe leyo nayoki ke sengeli na ngai na projecte bana na ngai doza nango trop tard te Josué ayokaki babine prend courage telema ayebisi milie na bomoni ngai nazwi décision yo mpe lelo oyoki yebisa mpe milie te lelo ngai mpe nazwi décision eza trop tard te tozomona partout même bakoko bazotanga donc bana biso baza na retard te esengeli biso kaka kozwa décision amen hein nzambe asala biso bolamu tokomela biso na suka nga mpe na ngambo ya biso ya papa na koloba juste ke tozala baautoritaire te mingi na kati ya ndako na tokoti na teme wana te me tokokota sur les finances bamwa ekoya ça veut dire que soki oyebi ete naza na nga faux gérant mama naza na nga faux gérant nakotika na nga responsabilité na moto agéraka malamu o sikoyo mpona koprojete bana toza na posa ya finance na kati ya ndako alors ezosenga vraiment ke bozala na bomoko bokangana na mama bovandi bosololi obi toza na posa bana bakende mosika alors naboyi eke tozala mamatata na makambo ya bambongo malamu tosangisa tokende liboso tobongisa laveni na bana na biso po bakuru mosusu osenga mwana ko abana kotanga na Cambridge na Angleterre abana kotanga ntango mosusu na Louvain na bauniversité sikoyo osenga fo mbongo ezala nzambe apambola biso nzambe apambola bandeko nyonso bana ngambo mosusu kobosanaka te tindaka bamessage na mokolo ya lendi yebisa bato évangéliser bato po to na posa makambo oyo bato bayoka yango batia yango na misala soki olingi kolanda biso indifféré eza na kongo mokristo okokota kuna okomona mateya nyonso yali epe nzambe akopambola mpe tokopambolama tobosanaka te kosenga boli biso koloba ete soki oyokaki tolobaki place moko ezokisi motema na motu toyaka te apo toyebi mingi toyaka mpo topartage oyo nzambe apesi biso wana bokokomela biso meme na Facebook bokokomela biso meme na nzela kongo mokristo napesi mbotela ndeko nyonso alandi biso na kati ya Irlande mpe libanda ya mboka nzambe apambola tobondela mama eke nzambe abatela apakisa makasi na bacouple oyo ezali na projection ya bana te tobondeli nzambe na pusa epai na yo oyo oza nzambe na makoki nyonso olamu na yo nzambe eleki ebele ete kolo couple moko ezomona ke ezala no retardyaoyakotika bacouple oyo pesi décision oyo bazozwa na ntango papa simba bango décision oyo ekende bana biso baza baflèche moko bana biso baza baluka bayeba baza bana ya kaka na mboka oyo te partout bana na biso bakutama nzambe bana oyo bakamwisa mokili mokonzi na ngai na kombo na yesu mesiya tika ete nzambe butu oyo ezala butu ya protection au nom puissant de jésus nzambe napusani epai na yo kotika butu ya maboko na yo ndeko nyonso alandi biso kolo
motema na ekanga makasi ekanga mate nkolo me andimela yo nzambe andimela maloba otolobi nawe pambola kongo mokristo nzambe ke liboso nzambe pambola so toliko ya kopesa maloba na nzambe eke faveur na yo ezala likolo pa na biso na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.